Ah oui, après kokoma na province ya Maniema na ville ya Kindu, esika wapi azali kwasime ba fonction ya commissaire provincial ya la police, le policier du peuple, le général Elvis Palanga Nawej, azalaki appelé na cérémonie officielle ya remise ya intendant tikane yebisa bino ke elekaki kitoko avec impact pe idéologie na présence ya gouverneur ya province ya Maniema Afani Idrissa Mangala, ba élément ya la police pe population oyo bayaki ebele ko vivre lolenge nini les policiers du peuple, le général Elvis Palanga Nawej azali kozwa mpifo ya kokumbela masolo. Après ba formalité ndenge kaka ezalaka, commissaire provincial ad intérim nde aremetaki intendant na gouverneur ya province oyo na tour na ye apesaki bendele ya mboka bâton de commandement na les policiers du peuple, le général Elvis Palanga Nawej. Je vous remets cet étendard, ce mode de commandement que vous défendrez jusqu'au sacrifice suprême. Tala Kisalume banda elombe mobali ya telemi population basepeli pe bapesi merci mingi na mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton po na choix asaleli bango po na kobatela bango pe babien na bango en la personne ya le général Elvis Palanga Nawej, les policiers de la République, les policiers du peuple. Poinde zalaka. Yeke yo!